Partout au monde, un pays qui est occupé, jamais va qu'il y ait élection. Un pays qui est occupé, jamais va qu'il y ait dialogue. Ça fait plus de 50 dialogues, échec sur échec. Bazo qu'il y ait élection. Nyangala kata wana yoko vanda na kita kibukonzi ya mboka na biso. Akulinga cede na Congolais, akulinga cede na Congolais te, akusede na kaka soki na Janete te, akusede na Zoeleki na ye. Makambo na tolubango ba Congolais batika makambo wana élection. Problème c'est Bima, oui Bima qui et ça ce ne sont que des bêtises. On se comprend. Ce ne sont que des bêtises. Moi le belango na miso bato ezate. On se comprend mais biso na kati no besoin au biso tozalango ezali to bouter kanambe dehors de notre pays. On se comprend. Kanambe kaka yemote mais na système na yemobimba. Problème au biso tozalango yangona. Nous ne voulons pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On se comprend. Alors les réalités qui se trouvent dans notre pays pour le moment. Et tu verras que presque tous les Congolais, qu'il n'y a plus des opposants dans notre pays. Entre-temps, élection est attirée. Bon, bango ba kokende élection. Machine wana déjà est triqué. On se comprend papa. Machine wana déjà est triqué. C'est ko élection ni bango ba kokende. Na mutu nini. On se comprend. Il faut bazala na nukeno biso tolobaki transition sa kanambe. On se comprend. Transition na tokena no mosengo asina no place wana parce que mosengo mutakangi kanambe na mai. On se comprend. Omoni type moko zaka loba, type moko loba kabi bitumbeza kana mai. Vient na biso. Aloba bitumbeza kana mai. OK, kanamba zakine na mai. Merci beaucoup cher amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec Yannick Wenge, Motoatona Kibonzambe, moi Yamoka, cher amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Showtime avec Montona Kolo et Yobiga émission où tu as pour la bino. Bas combattant toujours, tu auras partout, tu aussi déjà dire bon, peut-être que les capitaines déjà lobby. Bala capitaine tu karaté tu joues à kuna tu auras partout tu gagnes pour la couper ça bino toujours ba information il y a mboka ndenge mboka zo ki kala moi koko so to be dans ma solo nango en cadre na émission où je suis avec ba membre ba cadre énorme na kata mboka oyo a féliciter na Johannesburg to be tellement ma solo par rapport à ba actualité ya mboka. Merci beaucoup à le boss José Didi Pumba, merci beaucoup na le boss José Didi Pumba babi Velangai, Marcel Ngoy, na Dallas, merci beaucoup à toi, parce que vous avez branché toujours autant émission la Bisso. Merci beaucoup à Messi, un prince à Lyon, gaz na gaz, toujours l'icolo, partenaire Makassi à Congo France. Merci beaucoup à maman Adèle Yombo, maman Adèle avant, maman Adèle Yombo, président Ndala. Ensemble pour une nouvelle république. On est tous avant le tout est sous ma solo. Na cadre kaka ya émission la Bisso, to banda na Papa Coucou, bonjour. Bonjour Yannick. Bonne santé. Santé quand nous on est toujours bien. Il y a toujours 3-4 en forme. Bonjour Maman Bina. Oui, bonjour Yannick. Ça va. Papa Jassi, santé? Oui, santé normale, les gars, au par la grâce de Dieu. On a kanda Congo makasi po tiki mandefu tiki suki. Tolingi to zwana no idéologie ya papa Simo Kimbangu. Bato bakufi pona Congo bato yo bazo bunda pona intérêt babunda pona intérêt mboka bakufa mboka ebongate alors biso besoin na biso eza avant biso mitweza na se il faut mboka ebonga donc il faut to sepela ke bano bazana sima na biso ba sepela ke mboka na biso échanger. Ouais. Merci beaucoup to baina Papa Coucou ma énorme position nini mo bolala ki mo moke mo bopé ma mo moke bo la moki tango boyi ke ka mingte kabila nga kende to neni eno elalate eno tozala na biso zomona eno ndena lobanoka ya niki biso zaka na se to solo la cassé na se ozo comprendre alors eno tozalaki tozako travailler ndeka tozako travailler ti na ba terrain parce que moni biso ba bitumba to mema to suksa on na diaspora te il faut to mema on na terrain alors tozali ko travailler pe na nzela ya bandeko ya CLC oyo ba sango ba telemi pona ko bundisa ko telema pona mboka na biso ko neti papa na biso mosengo alors tozo sala tozo travailler tozo landela pe makambo CLC zo sala donc énorme toi pe na bien en forme. Merci beaucoup maman Bena énorme bonne santé énorme pepele
et Nord ensemble pour une nouvelle république. Yende azoboto la Congo wana na maboka Kanambe. Ata bato bazoloba Kanambe nana kokokaye azana minduki. Peuple congolais na kati ensemble pour une nouvelle république. Bazoko arracher mboka na bango na maboka ya criminel wana. Yeah. Merci beaucoup. Papa Jansi, tout comme on Félix Tshisekedi a tout causé. Awa, ato so na ba combattant, na ba congolais au bala na mboka oyo. Na habité Papa Jansi yo posa akiwana. Les sons ni malamu yo tiraki na maloba ya Félix Tshisekedi. Bon, normalement, je ne veux pas parler loko Maramati Lombo, Lombo. Mais ce que je regrette, c'est que dire Moussous et Bima, oui, Bima qui, ce ne sont que des bêtises. On se comprend. Ce ne sont que des bêtises. Moi, on le belango, na mis sur bateau ezate. On se comprend, mais biso na kati no besoin au biso tozanango ezali to bouter Kanambe dehors de notre pays. On se comprend. Kanambe kaka yemote mena système na yemobimba. Problème au biso toza nango yangona. Nous ne voulons pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous comprenez? Alors les réalités qui se trouvent dans notre pays pour le moment, et tu verras que presque tous les Congolais, qu'il n'y a plus des opposants dans notre pays. Yangwano moni, tant que opposants dans mboka wanate, il n'y aura pas élection. Et bon, ça pas bêtise, les lots ont ébouillé, Maramounion se changer. Donc, et bon, ça zigzag. Alors, c'est que Bisso dans le Nord, tous en besoin. Besoin au Bisso tous en. Nous avons beaucoup des actions à faire, surtout même en Afrique du Sud. Donc, Durban, Cape Town, partout. Nous avons sensibilisé les gens pour leur faire voir ce que c'est un Nord. Alors, les gens ont compris. Et non, alors pour le moment, si tous en a besoin, tout ça là, on va bien réunion moko y ensemble, batba Cape Town, batba Durban, batba partout. Tout ça on a bango a on a katia Johannesburg. Pour l'intérêt y a énorme. Tout faire voir population énorme. Et là on y nobiso tous en a besoin pour n'amboka on a Congo. Nous ne voulons plus. Donc tous ça on a tant mingité y a qu'on perdre pour na mambo Congo. Donc toujours lunga tokende tout droit mbamo au but. Vous comprenez avec le président d'Alawanda là. Donc Tosolana yé et ça na ba suggestion mususu déjà tous préparé. Tosolana président d'Alawanda là. Soto solo naye peut-être mususu après wanande to publier yango. Merci beaucoup papa Jean. Si tu veux aller solo chez Okitundo na Angola, pakende kuna na éviter qui fait tenir pour qu'il Angola pour annoncer qu'après un mois de faire la bango il y a majorité présidentielle. Au moment il y a qui n'a lobaki déjà Kanamba comme na suka parce que comme Lugande to bomé. Ya ngomoni azobanga. Bazo banga bangolais ok peuple ndi congolais ba na colère na bango. Vous comprenez? Ya ngomoni cheu kitundo akimi mbangu na Angola. Parce que mona Kabila na réunion na Sadek akete. On se comprend. Il y a un moni chez Akimi, Akeko Ebisa, Joao Lorenzo, que non, élection est apena na décembre le 23. Ok, non, Kanamba na boula sa l'élection. Kanamba sa escroc. Peuple congolais faut boire que non, Kanamba sa maman escroc. Na makanisa Kanambe azana boule ata mukiete ya kosa l'élection. Soki bozo c'est l'élection. Ou bien opposant ozo beta masolo élection, donc azali escroc. On se comprend. Aucune élection n'a voini. Beaucoup d'élections n'a voini. Parce que type on a na tela acte pour na élection. Félix Tshisekedi aloba élection zali ou bien aloba élection zati. On se comprend. Biso toko marché na simate ya ba opposant wana. On se comprend. Félix Tshisekedi azali muto bangonde ba formé. On se comprend. Ba formé. Kanambe mo formé. On se comprend. Alors so to lobi siko que non, tozala Tolanda bangonde bazo sa ba discours na ba bi que élection ezali. Entre temps élection ezati. Bon, bango ba kokende élection. Machine wana déjà ça triqué. On se comprend papa. Machine wana déjà triqué. Siko élection nini bango ba kokende. Na mutu nini. On se comprend. Il faut bazala na nuke non biso tolobaki transition sa Kanambe. On se comprend. Transition na tokena no mosengo asina no place on a parce mosengo mutakangi Kanambe na mai. On se comprend. Omoni type moko zaka loba type mo aloba kabi bitumbeza kana mai. Vient na biso. Aloba bitumbeza kana mai. OK Kanamba zakine na mai.
Musengo a comprendre vie na biso wana alobaki kanamba zakana bitumbeza na se ya mai Musengo a kotiti na sa mai ya kangi ya bimisi ya na bouteille siko Musengo nenga zana nde mutao diriger transition wana osoko bane sa kanambe tokei transition tokobongisa élection bien et non na terrain parce que biso photo to diriger Congo osoko bane président ndala faut diriger Congo tokobeta bango na élection na nenga danger mais soki komi ke non ba protéger kana me balo ba ke non élection za la décembre bazokosa ozoko bana bazokosa peuple ndeko nanga Félix il faut azala pena clair ozoko mwana alinga mboka ne Congo ayeba ke non Congo ezali ya biso tout ba congolais ozoko ba tokotika so mutu moko ya so to ayebisa biso kana mbe topeso carte jaune kana mbe topeso carte vert kana mbe topimisi carte rouge toboyi na biso ba biloko wana ozoko panda ba masolo wana toboyi ndeko baza la clair ba bisa peuple que non élection ezate ba continuer na langage oya zaki koloba dernièrement Félix alobaki abi que non élection de transition ça kanambe ozoko pa donc il faut bazala na mo wana na monoko na bango to kende transition kanamba kende nde to zabo kanamba sa kiminayi ozoko mana akimite aza na Congo akimina ye aza ata na Congo amona bako boma ye nenga za na kalate donc biso to za posa kanambe biso moto bomé ba congolais to koboma ye pasa boma biso ba congolais to kei na transition to kosa musala ya kobongisa Congo to bongisa ba élection ezala propre pena transparence ozoko mende kona merci beaucoup mama Bena malobano kozani toloba partout au monde un pays qui est occupé jamais bakende ke élection un pays qui est occupé jamais bakende ke dialogue basali plus de 50 dialogues échec sur échec bazokende be élection nyangala kata wana yoko vanda na kita ke bokonzi ya mboka na biso akulinga céder na congolais te akusede na kaka soki na Jeannette te akusede na Zoeleki na ye makambo na tolubango ba congolais batika makambo wana be élection problème ezawa ensemble na kate nord na kate ensemble pour une nouvelle république quand on est ensemble toujours victoire et landaka victoire ezaka victoire sur victoire to tika ko décourager ba peuple congolais kondo bana bango ke kanamba ko siminduki ebele kanamba ko kendete non ezamboka na biso awa na kate ndako nanga mama Bena ndako nanga yango vraiment mutaye angonzami ke mboka ndako yekomi ya yenga na kondima je ne peux pas accepter faut na bondisa yesuka na suka il faut bima na kati ya ndako nanga ngana récupérer ndako nanga eza bongo avant pe batu ba voisin ba ya kokotelanga liboso ba mona un pas oyo ngana sali pa wana enora so sala ngo mikoleza kuya avec le président Ndala Wandala tokolonga tozana susi ya mboka wana tozana mboka kaka moko tokobanga minduki wana tena lobaki yango tozobundaka na mifo akende Mobutu akendaka namba za nani Mobutu azaki congolais ka namba za nani akokende batika ko intimider ba peuple soki babimi na kati ya soulèvement populaire ba yindi babimi ne fiske batu na lokola nga na kati ya ndako nanga to bimi na porte na balabala na biso na porte batu nyonso babimi munduke kosala nini kanamba ko pakata mbangu yango président Ndala zoloba tozala ensemble yango a créé mouvement na biso énorme mouvement ba résistant énorme ensemble pour une nouvelle république quand on est ensemble tokolonga donc peuple congolais boya na kati ensemble pour une nouvelle république bokeba eza na tuba ensemble na lobi bien eza na tuba ensemble moko ba wutu ko créer wana sima toujours kaka ko copier bateau ensemble to bi obimi chez ya Moïse Katumbi bon tokolobango te puisque asa mwana mboka te aza kaka mbanda ya kanambe ozo comprendre nga biso na kati ensemble tozo mobiliser peuple congolais soki toza lisanga toza bomoko toza yango wana tozo benga ngo ensemble na kati équipe ya biso na kati mouvement na biso énorme ensemble pour une nouvelle république tozo ko arracher mboka na biso bobanga te moto intimider bino te o minduki ekoti ebele munduki eleki minduki nyonso ezali nde biso peuple. Merci beaucoup papa Jansi tobeta masolo par rapport ya Congo na minicho to kado fe soki nani o bokoso ba sa so neni ne o Kabila kimito nini to élection na minicho yo projet to calcul ya président Ndala Wandala izani pour la Congo. Bon, na oloba boye, président Ndala Wandala, 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 président Ndala Wandala
dans un premier temps, c'est que le président dans la demande au peuple congolais. Ils allaient soulèvement populaire. Il aura les bossous ngola. Peuple congolais abima na ba coin nyonso a revendiquer droit naïe. Peuple congolais azana Amérique, ou azana Asie, ou na ba pays nyonso Europe abima pour na ko revendiquer ba droit na bango. C'est ce que nous sommes en train de faire ici en Afrique du Sud. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. Donc kalateawa tozo kende biso nyonso. Il faut que kotika memo na ambassade ya États-Unis d'Amérique. Wana na compte ya Enor. Enor donc ensemble pour une nouvelle république. Donc ensemble nous allons nous unir avec des combattants de l'Afrique du Sud. Na ba membre nyonso ya Enor baza na kati ya Afrique du Sud. Biso nyonso tozo kende tokutana na ambassade ya États-Unis to kende kotiki la bango memo. Deuxièmement, il faut se soulever partout. Partout, il faut se soulever. Donc, ezana eloko mon côté eleki soulèvement populaire na makasi. Arme mon côté eleki soulèvement populaire na makasi. Donc, ozala na ba benga oni ba mig, ozala na ba mag, ozala na ba armes sophistiquées. Mais soulèvement populaire, na ebité soko yo kaka li solo ya Ceausescu. Ceausescu soulèvement populaire ne mutu et longola ina pouvoir. Les peuples ti ba bambara et mabanga kufa na balabala. Et ça na ebité soko ebi même en Afrique, il y a eu des présidents ba kufa pour le soulèvement populaire. Donc peuple congolais to sengi na bino siko nde na zolo baboy. Partout na ba kwenyo so bino bozali bobima. Bobima bo se soulever pour l'intérêt à peuple ya Congo. Ozo comprendre. Donc pour l'intérêt à Congo peuple congolais bobima. Deuxièmement, le président Oyo peuple congolais il faut tous en avoir besoin. Et à la président Moko azali main propre. Atika lo travailler na ba politique yo ya buzoba ote. Atika lo sa ba politique ya buzoba te ya kutia mbongo na poche pour na madeswa bana. Ozo comprendre nga mais Oyo azota la intérêt à peuple congolais. Vous savez vous-même, il y a eu des gens qui ont été gouverneurs. Ozo comprendre et aujourd'hui ils ont besoin de diriger les pays. Étant gouverneur, il n'a pas parvenu à diriger, mais à comme Luka comme président pour diriger banane. Hein? Pour contrôler banane. Ozo komba eloko wana eza ba misusu bateka ba élection na misu boye mutu nyonso amondenga teka élection. Ozo komba po bakangaki na babuzo basala ko bimazo bima akoma pe président de la République et peuple congolais réveillez-vous yangwana papa oyo akufa o Etienne Tshisekedi aloba abi le Congo sera libéré le jour où les Congolais seront matures. Ozo komba jusque là les Congolais ne comprennent absolument rien. Comment expliquer Mouto et Salaki Bino Mabe? Wa Salaki Bino Mabe? Ba soda ba attaqué ti ba komi na kanchati. Ba sengi ba benga ba kota po ba benga ba kanga kanambe. Fon nezole kate. Asuno li famille na ye na Kinshasa ye akimi na ye. Allez, après Moutouana, boki obimisa président de la République. Mais c'est grave peuple congolais. C'est grave makambo na zo Sabino. Peuple congolais bo fongola misu. To koma mature, to koma mikolo, to fongola mayele na biso. Batuana basali biso mabe mingi. Batuana ils sont des traîtres. Bazo trahir biso. Et pas ba mindele, bazo trahir biso, to fongola misu na biso. Biso peuple congolais, to fongola misu. To zo muto aza main propre. To tia liboso ana à travailler et voyons voir ce qu'il va faire. Ozo kombanega, c'est un maître avocat, il connaît beaucoup. Il y a droit. Il connaît beaucoup de la politique de notre pays, mais il n'a pas travaillé avec eux. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Donc, ce que nous avons besoin, Yangoana. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Comprenez que toujours, dans le cadre de l'émission Abisso, après la minute de Congo, comme une insécurité, dans le cadre de la Congo, la réaction est par rapport à l'insécurité dans le Congo. Bon, réaction dans que nos peuples congolais cédent une intimidation. Parce que mon imboko biso zalia wa ba sud-africain ba telemaka baloba non na apartheid. Intimidation
ou bango bazo sala na batane ezaka que no po ba intimider peuple ozo comprendre ndeko nanga alors peuple congolais loko biso tozo senga bino yeba que non tozaka na mabele moko wana Congo ozo comprendre soki bosede na intimidation Congo ekei totikali ba esclave na 21e siècle oyo ozo comprendre alors biso tolobaki boyi que ça soit baboma que ça soit tozala, que ça soit nini ou intimidation de Yannick, tozo continuer bagarre. On se comprend. Toko continuer bagarre, ti toko bomakana me toko kangaba o nyo surtout wana bazo travailler na ba collaborer. On se comprend. Toko juger bang. On se comprend papa. Donc toko céder na intimidation te peuple congolais botelema. Et lobi nango ndeko nanga jansi peuple botelema soulèvement populaire nde ekobengana bango et loko bango tout baso bangana ba collabo na bango ezaka ke no kanda ya peuple Mobutu tango to bengana ki ye Mobutu asomba pe ba arme ha omona pena que non Kabila le père à kota to mona ba arme to mona armement ya minduki o ye mo azo seka e betate on se comment le peuple Congo eza sacré. Mutu ako détruire Congo azate mais biso ne toko détruire bango peuple telema toko kanga bango toko bengana bango na mboka na biso ozo komana ndeko nanga Yannick donc bo céder na intimidation te peuple congolais bino mo boyebi partout congolais azala danger donc ba yebi que non jou Congo écouter lema Afrique est telemi yango il faut botelema tozwa destin na biso na maboko yango eloko na koloba. Merci beaucoup Mama Bena. Le 30 juin déjà le peuple congolais bazo bimana pour la coup manifester pour le départ ya Kabila na biti Mama Bena réaction ezanini na bala Congo nyonso oyo bako bima na bato ya catholique longo pour manifester pour la Kabila. Ah oui, ezamboka na biso ezamboka na biso to lingi étranger te to lingi kanambe akende. Il faut tout ça la manifestation wana. Il faut tout se révolter. Il faut tout la ta colère et santo. Kanda et santo peut faut tout la ta yango. Vous comprendre? Tant que bako bima wana au monde baza ensemble oh yo les seuls leaders. Je précise bien les seuls leaders ndala wandala. Oh aloba kitos à l'ensemble pour lobito tonga Congo ya sika. Alors marche wana bazo sala. Soki congolais nyos abimi surtout na kata kishasa abimi ndenge pe na sengaki bande konangai baleki nanga bana nangai totelema toyoka na mokolo biso nyonso ndenge jansi pe auto répéter partout au monde na ba couche nyonso sika ba congolais bazali to sala marche moko ya ensemble tokolonga bitumba oyo peuple faut abima peuple akoko banga te ngalo baka mingi na bana kisenso bana matete bana kingasani soko koti na njoko o matina bikuku kuna makasa moko babenga ngo machacha makasa wana soko niki yango na kati ya mai otela milanga ya plastique cortège na bango ndenge leka soko pompe kaka boye koti ata na lisu kaka ata litanga ke kwele na litama awa munduke kukweya akomi kaka boye peuple azana pouvoir mais peuple azo ignorer azo bosana ke pouvoir ezana maboko na ye peuple pesa tozo senga peuple congolais bakende na parler du peuple parler wana eza parler ya peuple congolais mutavotaki bango atie bango kuna bakende kokanga bango kuna batumba bango kuna na kati puisque batu wana bango batu azo ko encourager les mal bango batu azo lobana kanambe vanda ko banga te peuple alembaka peuple akolemba te peuple azana mboka kaka moko il faut récupérer mama Congo toko banga minduki wana te peuple congolais bana changu bana funa bana lukunga bo banga te bana moamba bo banga te eza mabele na biso fo botelema ko banga Rwanda te tala na est na ville moko na bosani batumbaki ba Rwanda na moto na bango ba congolais batumbaki ba Rwanda kuna moto pona nini na kati kishasa to yoka te ata ministre moko boboma ata che ko tundu wana boboma ye parce que bango bato bazotinga kanambe zala kaka wana boboma eza mboka na biso pona nini ba député baza banso bavana na quartier na biso pona nini bo enlever pana na bango batata wana mavume si etonda olie bazo ba pension ba vendre bazaka toujours kaka pembe na kanambe peuple congolais faut que se révolter tozana moto kaka moko o a travailler na ye nano te na Congo alingi abongisa Congo alingi asala Congo ekuma nouvelle république alingi mwana Congo nyonso a travailler chômeur azala te les seuls leaders bon likambo yo papa kokwa lobaki awa intimidation
moni bato wana bazoko intimider peuple congolais donc balingi basoir pouvoir na bango na toute étendue ya république ya RDC yango moni bamemaki bangombe wana malchance na bango bangombe wana nyonso basi basili bakufa kufa ozo comprendre bakufi eloko ebomi bango bayebi te ozo comprendre mabele wana eza mabele bakoko na biso mabele wana eza mabele te ke bakoki koyaka n'importe qui peut venir nous intimider na façon ya lingi beta libération ya Bemba oyo bato basepeli babi lelo so Kabila abangaka bato abanga Bemba ndenge Bemba bimbo Kabila rubanga quelque chose ani kanambe robanga Bemba kanamba sa kosa Bemba okopwa Bemba yemo alobi ja accepté inacceptable donc kanamba kosa ozo kopwa donc kanamba na place robanga Bemba te atindi Bemba sali 10 ans na prison okopwa ngai message na website na diaspora congolaise nini to bundi bitumbo Bemba zaki absent okopwa Bemba na prison ozo kopwa lelo Congo ndenge komi boyi ndeko na ngai ba Bemba bayebaki valeur na ngote soki Bemba yebaki valeur ya Congo ozo pas alingaki jamais aleka ça peuple j'ai accepté inacceptable et puis oya kobima na nzela ozo pas akuta na ngai ozo mona donc Bemba a libéré biso na Congo a komema biso na kini merci pour le commandant pesa mbote na numéro na téléphone na pesi mbote ka pa e moko président Ndala Wandala na pesi mbote pa ya secrétaire na biso na commandant Jean-Claude na Danemark commandant tozana bino longo sala musala pena ndenge zo sala to sepela pas omoni tito olo bala bino no na terrain grâce ya batupe ba bunda donc commandant Jean-Claude na Danemark mbote belé et bongo likofi ngombe ye moko champion moke donc likofi wana risi wana kozwango champion moke na septembre to ane mayele bitumana to ratango te mbote na bino place bozali e bongo yebi kaka na famille pe mbote makasi na bato tout wana bona kati ya palais moko kitoko mama bena ye moko ka prêtre mère donc danger numéro de téléphone des ala kaka yebi 065 tikala pesa lelo 065 12 98 990. Merci beaucoup Papa Kougou. Maman Bena, message pour la Moka, puis numéro de téléphone Namboti pour la télévision. Ah oui, nazo compléter nano au Koko Outugoloba. Jean-Pierre Bemba Bimi, Toboite, Azamwana Mboka Tosepeli, mais cela ne dit pas que tu croises ma boko. Soka Rouya pour rejoindre Biso, pour Nabitumba Oyo, tous à l'ensemble, pour te libérer Mboka Nabiso Congo avec le président Ndala Wandala et que ça l'a essayé Makas. Tateke, Brazzaville bakoya kusunga biso po arracher Angola koya biso nde ba congolais ba kolo mama Congo to bunda poto arracher mboka na biso mama Congo après nazo beta sous 7 to ça la marche monde entier partout où se trouvent les Congolais to yokana soki ko le 30 juin et ko la malam soki ça retard rien n'empêche to ko sala même na mois de juillet mama Adele Yombo wa Mulumba ya yo yangoyo Tete Kalanga, collègue Mabena, ma copine, mbote. Bongo conseiller privé, Tete, na pesi mbote. Rita nanga na Dallas, na Marcel na Dallas, bozo bambote mama pe na pesi bino. Papa Marcel Ngoi, na pesi mbote, stopira, zali kaka na kati ndako mama bena, zoba mbote na yo, yangoyo, na pesi mbote nanga, mon président Ndala Wandala, président, na pesio mbote na libota na mobimba. Mbote ming na secrétaire général Bwangala na libota na mobimba. Mama Bwangle tala ba mbote. Mbote ming na mon colonel Jean-Claude. Mbote na famille mobimba. Na pesi mbote na papa Jano, na pesi mbote na Mok. Victoire ezali puisque libération Congo bazo libérer Congo ezali les seuls Ndala Wandala na kati ensemble pour rénover les républiques. Alors ndenge ozokende kuna na Russie na septembre et longue ezali toza déjà na victoire na maboko mbote na mpaka mobali. Merci beaucoup papa. Bon ndengna lo baboye na zo répéter sous l'engagement na uteko bimisa wa ke omoni peuple congolais faut fongola misu na ye c'est pas mutu moko boye oyo bino mo bomona ndenge akabi pouvoir na akabi pouvoir na maboko ba Rwandais et mutu wana bakangi ye lelo ya bimi bozwaye bozongisa il sous président qui vous dit que il est vraiment des mutu à libérer peuple congolais tant que repostuler
Donc Kabila aussi va postuler et il va passer parce que pareil, on a déjà triqué. Donc, les actes na moya élection le sous-touté. Peuple congolais, soulèvement populaire, tous en a besoin, il y a élection le sous-touté. Tout s'est soulevé et la personne partira. Na yé, na système na enyoso, bakende. Je salue tous les combattants éparpillés dans le monde. Je salue tous les membres des Nord en Afrique du Sud, na Belgique, na France, partout. Et je salue aussi le président Ndala Wandala. Merci beaucoup. Numéro de téléphone? Ouais, mon numéro de téléphone c'est 061 004 0059. Jansi. Merci beaucoup. Maman, Bino, c'est le numéro? Numéro bazaka nango déjà ti. To bande bitumba ngo lelo. Numéro bozana nango boyebi na pesi mbote na ngai. Ye moko ayebi kuna. Merci. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Terenga la pesaka paka mobali mbote paka mobali musala kitoko parce que la télévision énorme donc paka mobali continue musala ndenge ozosala pona no en tout cas nzamba pambola. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous membre Bakade, pardon, il y a énorme. Merci beaucoup à maman Adèle Yomo, merci beaucoup. Merci beaucoup à Messi, un prince à Léon Gazangaz, et merci beaucoup à le boss José Didi Dipumba, merci beaucoup à papa Marcel, merci beaucoup. Papa Marcel, Dallas, tapé sur Mboté. Celui qui était derrière la caméra, c'était Gilles Senghor, le président des immigrés de Djibouti. D'ici là, apportez-vous bien sur www.confrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.